Canal Congo TV is on a Canal Congo TV banso ya émission lokumu na mama Mwilo émission oyo eza kotalisa misala ya mama Mwilo uto ya kabola nzoto pe molimo mwaye mpona kotalisa tete kino moi mwa lelo mosala na ye moza kokoba solo bandeko balandi awa tozwami omboka Lutendele epai wapi toye mpona kotala misala ndenge eza kosalema na kati ya Lutendele pamba te libiangami ezali ya monene epai bamama maloba tata mokonzi na Brazzaville ya mokolo na mokolo ete tolona pe tobokola pamba te nzala eza koya solo bandeko balandi bamama ya association des femmes kimbanguiste bango nde baza kosala misala bino bokomona liboso pe nsima na ngai pamba te awa nde kozala jardin ekokota milona nyonso sorta ndunda nyonso kobanda na mpondu ti na suka matembele solo mpona kotalisa ete nzambe soki alobi likambo na ye elekaka te me ntango bino bosali ye mpa ye azwi loboko atie soki atie loboko nyonso wana ekokende kaka likolo boyebi yango na bolamu ete toza mpe na ferme moderne yango wana kuna epai wapi ezwami basoso na biso tozotya bilanga awa kozala jardin bakolona nyonso oyo aubergine tomate poivron nyonso ekozala awa ndunda nyonso mpe kozala bongo na likolo kuna epai wapi bilanga ya songo ezali nde epai bakolona loso paske liloba ya mokonzi ntango yeso tolona mpe tobokola yango wana na bokambebi mama générale mama Rose Lukisimba Makese elongo na mama nationale mama Ntilulu Tampa bango nde bapesi maboko bapesi coup de pouce po te mosala moye mokende liboso solo wana eza na malako matata mokonzi ya bule ndenge apesa bamama charge wana mama yo moto oza kolanda biso oyebaka charge oyo etali yo mokumba oyo etali yo mama yo moto ozoya te bamama bozongisa moto ezalaka na kala confinement bato bazali kobatama na bandako me biso tozali na Lutendele butu moi na mosala kitoko tosalaki natalisa bino mosala ebandela ndenge nini na soki otali na bareseau sociaux mingi na Facebook bozomona nazoprojete biloko oyo biso tosala biso bamama banda toya Lutendele ezalaka zamba tobandi kokata matiti totimoli mabulu tosali misala ya ndenge na ndenge nyonso wana nazobombela bino te yango lelo toye lisusu kotala deuxième coup ya mosala ndenge mokonzi akosenga ete milona ekota na kati na mboka Lutendele bamama batikali nsima te baza kati na milona kasi toke mosika te tolanda mpe toyoka bamama lolenge nini balobi na ntina na misala oyo mikosalema awa na mboka Lutendele tolanda
kombono nani? Kombo na ngai Maman Pauline Ngoli. Maman Pauline Ngoli. Maman Pauline Ngoli. Tomonio a osala bilanga. Bon papa, nasala apenza bilanga te, mais lokola lelo eza mokolo monene. Mokolo mwa jeudi oyo biso ba mama to sanganaka pona misala ya mama mulu. Ya ngwana tonto yaka misala ezali ebele. Ya kosala bilanga voire même ya kolona. Ya kokundula mabele misala ezebele à travers yango pona mama mulu ya ngwana nde toyebi kosala bilanga. Yo za jeune. Ya solo ezali penza passe na biso ba jeune. Soki tomipesaka surtout ngai mwana bino nde bomoni nga tozosala msala na tiki nyonso na tiki kelasi na tiki msala nde na ndenge ya mabe na ye pona koya kosala mama mwilu na pesa jeunesse na ngai pa mama mwilu pamba te na yebite yende mutapesa lisungi ya solo parce que soki na landi mokili eza nango na litomba moko te parce que ye moko nde mutafuta biso. Mama Mbote. Mama Mbote. Tomoni ozosala yebisa biso ozosala ezani. Otosala ya mama mwilu. To pese maboko. Kwa leza mukula jeudi osala misala yayi. Nga yebika musala ya mama mwilu ya mercredi ndeni bino ekomi jeudi. Te ya ndo pese pese jeudi pa kosala pesa mama mwilu maboko. Sikoyo yo ozapenda oyebi osala c'est la toute première fois osala bilango bendenge. Tosala ka biso kana ndako me pour mateme on est tosala pona Mama Mbote. Mbote papa. Tomoni ozosala nini? Eza bilanga ya yo moko? Oui, tozana lutendele. Tozana bilanga na biso bakimbanista na lutende. Toye na compte afiki. Compte afiki. Toye. Kombo nani? Kombo mama Timba Siloni. Outi wapi? Na uti na papa sa nyanga rangirenge. Olongwe musika kuno ye awa. Yingeta papa. Pona kosani. Toye poto sala bilanga po papa lobi biso ne tokolesa mokili. Donc faut to sala bilanga to lona. Po to lia biloko oya biso moko. Siko ndenge nini balakisa yo kosala bilango be yeko yekolengo kaka. Oui, et si na sala ngo déjà. Pona za Mama Mbote. Mbote papa. Tomoni ozosala bilanga kombo nani? Kombo na mama Lusinga Malisi. Mama Lisi, outi na commune nini? Commune ya Kisenso. Bongo olongwe na Kisenso musika awo yesani. Lelo jeudi tosanganaka. Pona compte ya mama mwilu na pulae. Soki tokoti avant misala ezali tosali misala na butu 22 tobali programme mabondeli. Ingeta papa. Yango siko boye kosala bana kosala misala. So misala ni obosa déjà. Yango yo tozali kobalola mabele. So mabele silinde milona yokota la kati. Ndenge ezali recommandation ya yemei mokonza buda ndenge azali kosenga. Moni yo awa na kombo nani? Kombo na ngai Mama Luvamba Nuneli. Mama Nelly. Oui. Outi commune nini? Na uti na commune ya Ngirongir na paroisse ya Nyanga. Na paroisse ya Nyanga. Ingeta. Awa ozosala nini au juste? Awa toyeni misala ya mama mwilu na tina kolona pe kobokola. Na tina kolona pe kobokola. Oui. Yo mwana yo jeune fille baninga ba jeune fille bazotia ba beauté ba make up bazotia kuna yo kota na bilanga pona nini? Pamba te soki na ye apote na yebi lobi kozali nyonso ezali juste ba futilité koleka nango mais o tozosala tozokokisa nde elaka ya tata molimo centre ya kolesa mokili mobimba. Oui. Siko ndeko no ba jeune fille bakoma awa bazate olobi na bango nini? Na lobi na bango kaka baya ba rejoindre biso poete na mokili nyonso ezali juste vanité ndenge ecclésiaste lobi nyonso ne koleka mais kasi loba nzambe koleka te na kozala kati sika nzambe azobengisa biso nde ezali mpona lobiko na biso nyonso tozomona ezali juste bafitité oleka mais kasi na kati ya mosala ya nzambe kati ya mosala poete lifuti ezali. Lifuti ezali. Ingeta. Ozoloba kitoko ozalaka pasteur? Telaza pasteur telaza ka mondimi na kati ya lingomba ya tata molimo centre. Na kati ya afiki pe ozala gradi yango no ye. Non, eza kutu pona bo pona gradi te mais quand même ezali ja pona libenga minde balansaki lobi ete tomata ebele po te tata molimo centre koya kotala yango toye ebele pona ko répondre à invitation wana. Bino na ngingi boye comme biso na ngenge jusque là tozali na 2 personnes mais baninga msu balbaki baoya na poka na tina ya. So o bayete olobi na bango nini?
o bayete na bina bango eza trop tard te misala ezali ebele tomona su mokolo ezoya po ete ntango papa koya kotala ndenge nini tosali effort donc na invité bango gd ezoya toya koyindisa Mama mbote. Papa na kokoloba te. Mbote mama. Mbote papa. Tomoni ozosala. Papa na kokoloba. Ozoka soni pa ozosala bilanga. Mama. Pono osala bilanga yango yoka soni. O bayokela ngweza makambo tata Nzambe. Ya makambo tata Nzambe. Ah, ngala kati yoka soni pono osala bilanga. Na kokanda oloba te papa. Okoka koloba te. Ah, kaka ndeko sala ndo okoka. Musala ka. Na kolia. Te musala tata Nzambe to sala. Ah ya boende okokande koloba te. Pesa kaka komono nani? Ngai mama Judith ya Nzenza. Outi komi nini? Kasavubu. Kasavubu? Boye combien de personnes? Naika ngamoko. Boyeka yo moko. Bongo siko bandeko ba yete olobi na bango nini? Okokate. Bandeko ba yete olobi na bango nini? Baya to sanga to sala longo. Bosa le longo Tata Nzambe. Mama Mwilu. Musapo na mama Mwilu. Bo kombono nani? kombo na mama Henriette Do. Outi komi nini? Lingwala. Lingwala. Boye combien de personnes? Toye 2 personnes. Boye 2 personnes. Boye kosani. To sa bilanga mama Mwilu. Bilanga mama Mwilu. Baninga ero bazo tia soin, bazo nika makolo. Yo koti na bilanga. Ozomona ngote keza jena. Eza jena te papa. Ya jena. Soki totali malamu na biteke mingi esili koleka. Ba jeune balonga rate. Yango wana tomeki koya ko toye na filet à récupération papa diangenda po ete nzamba okela biso mawa. Pe mama Mwilu mama molobeli alobela biso pona ba problème tozala ngo. Yango toye awa pona ça parce que il pamboli ya ofele ezala raté. Misala pe nzambe ofele ezala raté. Ne tozo sabo nzamba okanisa so na ba classe misala libala mambo ebele. Si on a lobby bandeko o mususu batikali. Olobi na bango ni. Ya solo vraiment chaque jeudi nde basila ko bana biso lobi mercredi et que tata nzamba compter ba maman chaque mercredi ensemble. Ndenge pe zali mukolo mwa lelo nde tozali awa papa ebike ba maman na nyonso basila ko mata jeudi na kulai. Parce que soki yo va na ndako za mama ya nani za mwana ya nani. Parce que za mwana papa simo kimbangu faut ça msanza mbazolo. Donc to singa ba jeune nyonso va na banda ba transport za na ya gravité 5000 à pambro comme aller retour. Alors pour est-ce que chose vani une semaine mon boza na 5000 à transport. Ils ont aucune volonté. Ya solo. Oui, papa, c'est bon. Yo zo buka lokutate. Lokutate mamba solo. Est-ce que transport au kolonga wati na mbongo yo futu eko kokapenya? Coûte aller retour 5000 francs. Ya solo. Oui. Kolia ku balambela biso atolia na biso. Tu mets ça d'ablo ma. Kolia pe awape. Oui, balamba awa. Ozokosa. Maramba solo tunata ba. Restaurant de bofusomba ko be balamba. Te balamba ko fele pena mutu na salle na yasu bilo ali. Oh, donc mutu nyeso akene kuna ke kolia. Akolia. De biso peso tokete kuna to kolia. Akolia o fele. Oh, makamba solo. Oui, mamba solo. En tout cas, yebisa na baninga mususu oyo bazali ke bolembu bazo lobake bazo ndimate ba makambo ya boyezo salama. Lobela baona. Ba mama na ngai, ba jeune fille. Toya kokotera nzambe nyongo. Po ete un jour mukolo kotsazo likolo nzamba kotangela yo makambo yo sala to mipesa ka mingi te na makambo mukili po ekosila ya nzambe eza ya lobiko ya seko kaka musato zo sala ozo simba kongo zo sala nde nzamba okanisela nga donc na bengi bino boya telme belé boya telme belé j'ai dit on a to tonda to sepelisa nzambe na biso ayo ka pena ke kuna j'ai dit ba jeune na ye ba mama na ye osa musabo eta pambola biso na mamunyo toza koluka soko va na ndako nzamba ko yelo lipambo na ndako te kamba moto zo sabo nzamba ko kanisila na moko mbali ya malamu de européen ko solution kamboza na bengi bino boya est-ce que yo ko ka osala? Oui, nous nga mama Pauline Lutala Pauline naza mama ya bongolo. Ya bongolo. Oui, combien de personnes? Naza kaka nga moko. Naza kaka yo moko. Na bongolo bozala na bino belete ya bozala. Ba misu ba koya na pokwa. C'est normal, il faut zaka yo moko. Bozala raté. Yango naza ko senga ngai mama bongolo na ye lelo jeudi ba mama to ya ebele. Na mbela oyo balobaki lobi mercredi balobi ba mama nyonso ba mata papa lobi to mata to ya kosala salongo. Po ete salo ya bilanga oyo to kosala yango nde kolesa biso. Bino mo kozo yoka ndeki papa za koloba.
ndenge papa aza kotambola mpona nini azo récupérer elanga na ye biso nde toza basali kati na elanga na ye yango wana tomipesi na biso mbeka po ete mokolo moko eza kozela biso mpe mokolo ya bisengo po ete tata nzambe le mosusu na bilanga oyo akokotisa biso na Yerusalemu mpo ebi mwana na ngai ayaki kosala na le wana nzala ekoya na ye yo kolona awa okoyoka nzala te yango wana ba sima ta bambuma pai sima na bambuma pai wala simba talo kwa kuvunja msimba bambuma pai Mama mboje. Makamaso na ndeni. Na musala nzambe okyo. So papa kele nzambe biso papa jani mana kiangani nzambe na biso papa jani na kutima. Kati na moko papa sino kimba kiangani nzambe molimo santo. Nzambe kati na bato mama molimo lobe na biso mama ya mabota. Ya mboto sengi bolimisi tozali karabana si ntamo. Tongo tozali bisika nyonso oyo bomutila biso. Sokele kokutana kana ba 6h. Awa tokomina ngonga 15h tozali na lutendele na pula ye natina misala kasi baokiangani mama mwitu bokosala biso bana tokomina ngonga ya 15h yango tobengi présence na bino esika biso bana na bino tozali kosala misala otika biso te bobosala biso te otiki bandako otiki mabota otiki bakoko. Mama Sandra. Mama Sandra oti komini nini? Na oti komini Limete. Oti komini Limete? Oye sani? Toye bilanga. Oye bilanga. Pona kati bilanga toye komona remarque moko ke bilo nisu bofuka mipwani. Tokomina ngonga 15h topesa tokumisa tata Simo Kimbangu tozo se lokumu ya to bondeli na ngonga 15h. Ah, do bozarata na bilanga bu il faut bobo. So eza ba heure de prince to komi heure wana so komi 10h, 12h, 15h aba pesa so mabonde tozo obligé kotika misala tokumisa na tata Simo Kimbangu. Ah, merci maman. Derrière. Kombo yona? Mama Mbrazi. Mama Mbrazi? Osani? Gaza Musa Papa Simon. Osa Musa Papa Simon? Boyaki na nani? Na mama. Na mama? Benga ki boya Osa Musa Papa Simon? Siko olobi na ba yaya o batika na ndako olobi na bango nini? Na bisi bango batika na kimia. Baza na kimia? Baya bango pe baya awa? Yaya bisa sande yang kibangisa te. Ye bisa banda osama kimbangisa. Kombo nani? Foral. Kombo nani? Mama talanga. Kombo nani? Foral. Florence. Mama osa nini? Osa Musa Papa Simon. Osa bilanga. Oyaki yo moko. Baki na nani? Na mama bino. C'est Mama Mbote. Mama Mbote. Mbote papa. Ndenge ni tomoni bato nyonso bazo kosala baye na bana te yo na bana pona ni. Kasi oyo eza mosata ta Nzambe. Eza bana mike ba mikolo biso zo koluka mapambo nyo to ye na bana po yo sala misalo papa ba to ya kosala po balona pona bapaya pona biso pe to ya kolia to tiki bandako to ye na bana to sala musala po ta Nzambe asepela. Ngeko. Opesi komboni. Nga mama Gerefi Komani. Oti komini? Natina komina ngaba. Yo na komina ngaba ye combien de personnes? Naeka ngaba moko basola na nzela. Olobi na batanga banino batikali. Si bonke batelema. Ngoki poto sa tata Nzambe batelema to ya kosa musala o papa pesi poto sa muza. Ce sont des images, je suis soldat na place à Batamini. Na se ya payotiana. Vamos na sécurité pesada. Yeah, mtu mmoja na katoka.
Bonjour papa. Papa tomoni yo ozoko yo pesa na komona o. Konanga papa Benoît Ngimbi. Aza chef de projet na ferme moderne qui marche à Lutendele. Papa tomoni ozoko sofa mai tomoni bato bazoko sa ko ko pesa biso moi nini moke. Merci na komba nzambe tata mama Musantu. Bokoti biso na kata ferme na Lutendele. Siga pito zali na service ya jardinage côté bazali ko préparer boye ya tata Molimo Santu. Tata Molimo Santu tata botika mboka ya Plaza ya zona Kinshasa et akoyela biso mboka Lutendele. Et parmi les misala oya koya ko relancer entre autres ezali misala ya kolona na ya kobokola. Na volé ya kolona ezape volé moko pe munene. Ndena yango to bandija oyo ezali to préparer terrain pour na potager. Maraîchage parce que kolona ba légumes à feuilles na ba légumes à fruits. Ndango moni biso batata na ba mama boti pene bipai ba yela tina ko sika wapi tata mkonjabule akoya osala relance de l'activité à Lutendele. Mais pour qui alobi ke loso ba état ba loso et comme ba jardin ya kolona biloko sende. Oui, na volet agri eza vaste. Volet agriculture le projet à loso ils ont déjà, c'est-à-dire na vallée à l'osso na rizerie déjà ba kozo travailler déjà ba étant pe bazo banaja ko sala ba étant piscole tozo zela ba Congo eya to attaquer déjà voler roulo na soja na maïs donc voler ba voler zali belé donc ils a vaste au côté biso na jardin mais to ko likapé o likasi sur na côté à plateau ya l'osso ko tala ndini kani misala pe zali ko entreprendre. Merci papa. Merci. Maman Mbote. Mbote maman. Tomoni ozosala eza nini ozosala? Kombo nani? Ozobanga? Oti kombo. Eza mibale. Banda bokomo musala nini osali? Matiti kuna toiso kwete kutia ba mai après beaucoup sur mai na mama tolini opesi na ba mama oyo bazoko ya te olobi na bango ba mama tolanda sa mama oyo alingaki bilanga ba mbenza bitolona to boko kasi ye azoko lobanya miso nde tozosala wale to ya to sala po papa bakikole koya eloko kole kobuta kaka kasi mama bazoko ya te tuka sika ba bazali bayoka likambo bakoya chaque jour totamosala mona même loso kuna eluka ba en tout cas vraiment j'ai dit ba ya peut ça parce que bilanga mosu ya loso ezali to bandi déjà mabele po batia loso. Ok. Merci maman. Kombo nani? Kombo nanga Ligetri. Ligetri. Outi na commune Kasavubu. Yo ba jeune fille nyonso bavandi na bandako bazotia ba make-up bazotia ba beauté yo awa na kati ya bilango ozosala nasala musala protocole na kati ya bilango ozosala musala protocole onisi musala nini ya protocole kosalela bango ti kolambela bango biloko yango yo osala bilango donc yo na bilango ozosala no te kaka kolamba amo mpe nasala nanga amo mpe naokipe bango na makambo olia bango bazosala me yo ozokipe mpona makambo ya kolia sikoyo ndeko mosusu baye te olobi na bango nini elo nakoyebisa bango ka baya kaka ebele mpo tala vraimen jardin monene boye bato mingi baza te yango esengaka bato bao nyonso bavandi na ndako baya tosala na bango mosala elongo. Merci mama. Siko wana ozosala nini? Okaningela bango maki. Okaningela bango maki? Tobaliaka maki na maki kaka? Te maki oyo eza bao bapesa mbongo nde yango na okalinga. Tobaka esika nyonso to tozali
to bongama to ya chaque jour toza posa bilenge ba papa ba mama misala ezali chaque jour na lutendele to ya to kamba musala tata molimo santu to bakisa maboko nesika e maboko ezali kozanga to sala ete tata molimo santu tango ya lutendele akuta to bongiseli esika pote a sepela soki asepeli biso banso bana Kinshasa tokozwa mapamboli ensuite to succès bon akoki koya nesi mikolo nini na mikolo nini non tozali awa tozosala chaque jour à part kaka dimanche mikolo tata molimo santu to du lundi au samedi tobengami biso banso bazali disponible baya pote tosala misala na lutendele po tomonaka bamama babengaka bato boya kaka jeudi normalement biso tokanisi ke musala esalamaka kaka jeudi mikolo etikali esalamaka nango te misala esalamaka mikolo nyonso tu oui jeudi ezalaka mingi malamu mpona bamama ete mercredi bazala na kimvuka te ezalaka na moment oyo bapasaka mingi message ya sensibilisation na bango nde bayaka jeudi mais na yango mpona lutendele misala ezali chaque jour oyo azali disponible tozela kaka jeudi te moto na mokolo na ye oyo ya kosepela koya po te toya ko ça va pardon côté gauche mabele moko ya kitoko mpenza mpona kolonda ndunda nyonso awa nyonso kotia kitoko mama mbote papa mama kombo nani kombo na ngai mama Mavila Ngunga outi na commune nauti na Bumbu outi na Bumbu boye combien de personnes des personnes ngai na mama pasteur na mama pasteur ah mama bon siko boye bino mibale bandeko mususu batikali wapi toyaka na tour ndenge lelo toye jeudi koya lisusu bato mosusu bakoya kaka mibale botinda ata misato mpe bamona mibale mama mibale misato siko tozwa na biso kaka babazwa na bango bato libanda mpona baya kosala mosala bapesaka bango bonbongo bendeni mabele papa simoki mbango ezali ya biso bakimbangiste balobi na biso papa alobi tolingi kosala bolembu kaka oyo ayebi ke nazali mwana papa simoki mbango oye kosala na lokola biso toyebwe toye kosala tosepeli mpo toya otiki misala na yo natiki misala na ngai natiki koteka na ngai me naye mpona ya kosala siko bato oyo bazoya te olobi na bango nini o bazoya te tokondo oyebisa bango ke kende lutende tolendisa bango bayaka mpo eza mabele na biso tosala mosala papa simoki mbango asepela biloko tokolona awa boye ekolesa bato ebele mpe mokili mobimba yango wana ifo tosala toyaka tosalaka mpona nini mpo tosepelisa papa azwa biloko ya kolesaka bato na ye mama bato mosusu baza na bamboka misika baza na bapoto banini olobi na babandeko wana nini bandeko wana papa soki totali ya solo bango mpe baza na posa koya kosala me tala epai bango bazali mosika bayaka par hasard bayaka yango wana bango mpe baza na posa basala soki moko amoniki akoki na ye akoki batikeni lokola oyo baza na poto akoki koya aye nkamba akoloba peke tikana keno tala na nga lutendele soki eza ndenge nini akoki koya na ye mpe ale asali na ye mpe mwa mosala na ye akomisi kombo na ye akomisi kombo moma oyo ke nini eza te akoki kosala ndenge wana bango sikoyo mama nalobi boye yo baninga nyonso bavandi bazosala bazoteka bazosala babote bazonika makolo yo ndeni oye ose retrouve na bilanga awa nakombasa mwana mpe molimo centre naye na kose retrouve na bilanga awa natina mosala mama mwilu natina kopesa papa maboko oyo alobi na biso bolingo mibeko misala misala ya mbongo te kasi ya misala ya kolesa milimo ya bana na ye yango toye na kati esika oyo natina na kosala siko bajeune fille oyo batikali yo olobi na bango nini oyo balobi ke nga mosala na nakosala yango te olobi na bango nini en tout cas totelema tokomi na ntango ya suka bamama
ba jeune fille lokola ngai to telema c'est le moment yango ya komipesa msala ya mama mwilu eza na esika mosusu te tokosala kaka awa yango wana azosenga ba jeune fille boya ebele tosala msala mama mwilu e mama mwilu azobenga biso pula ye yango oyo boya ebele tosala msala ya mama mwilu na pula ye. Maman Mbote. Mbote papa. Olembi Olembi. Moi musala ya kotimolo nde mwa pema mukie metozana. C'est la toute première fois ça musala boye. Ezamba liboso na lutendele. Mba liboso ya mutendele. Bande banda. Bon lutendele na pulaye. Lutendele na yaka na ngame na pulaye. Bande pulaye banda. Banda oui. C'est la toute première fois. C'est ma toute première fois na ya. Comment maman nani? Maman Mwanda Joseline. Oti pawas nini? Na oti pawas ngaba. Mama ndengo ye oyo okuta pulaye ndenge tongami. Kamwe batonga ki ombula nini obendeni na kamwe na sepeli makasi nazotuna kutu muninga anga alobi bayebisenga koto onyoso ezalaki bazamba bi onyoso musala ba mama kandingo zombona boye afiki mutu basali musala oti omoni lelo na basoso basoso bakoti bamaki eza musala ya ba mama ya afiki yonga pe na lobaki antuka turo oyo na kotika te nga pe fona kendo pesa mama mulu maboko mais toyoki babaki ke ba mama bazolia mbongo siko yo koloba bato ni ba betele o lisoko ba mama bazolia pe mbongo mbongo nini ngana yebi makambo wana te ngana yebi te ngayo na yebi eza tozosunga mama mwina musala tozosala misala na recommandation ya papa Simon Kimbangu kianga ni tolona tobokola yango nde kosunga biso lobi musala ya kolia mbongo wana na yebi te po mutu na mutasala pona molimo na ye o bazolia mbongo wana etali bango mais yo tango zopesa oyebi nazopesa na kondima pona lobi na ngeza malamu pona bikisa bomoyi na ngana bikisa bomoyi ya libota na ngai bato bazolia bambongo wana eza lokola mutoki na ngande bazolia donc souffrance na nga nyonso ekeye pa na bango mama dei ba mama afiki balekaka ba mardi na bandako yo kimaka te na kimaka te na kimango oya nga mama za kutu mama nkengi ye moko vraiment mama nkengi na ndietola za makasi na afiki na pesa kana kimaka te mama sikoyo ba jeune fille ba vandi na babani kama makolo ba cha ba me cap na bango yo se retrouver en na ko conseiller bango ba ya surtout biso ba jeune fille vie eza mulai makasi ba mama nde ba lembi mais biso vie eza nanu tant ya komi lukela destin na biso destiné na biso ezali lelo na ko benga bango ba ya batika ba distraction wana ba ya to pesa mama mwilu maboko to pesa papa Simon Kimbangu kianga ni maboko na musala na ye o ya pulaye eza kitoko makasi. Mama, soko yo kaka papa Simon Kimbangu ye lobi na lutendele yo nano nga salonde ni po nano monite yo mona nga se na lingena za nesengo makasi pona présence na ye ezangi saranga baloba ezangi dona yo kaka esengo na kati na ngai esengo makasi me yo sali na yo to yo kutaka elo aussi batonga déjà yo mo toko ya kaka musale silite Babi kota kongo makasi na se. Bon. Bato mosusu baza na nzela bazoya mais siko nga mo na komi siko olobi na bamama oyo bazoya te olobi na bango oyo batie nzoto kilo toyebisa bamama baya pamba te papa aza na po tosala bilanga eza intere na biso moko toya ebele tolamuka na pongi nga kotina ya pula yeka na kamwe makambo eza awa na lutendele soko komi okosepela bamama toya ebele toya kosala mosala mama mwilu papa alobi na biso ape biso bilanga tosala po tomibikisa biso moko soki nzala ye biso mo tokomibika ebongi toya pamba te charge ezali makasi na mama général akolesa bato ndeko balandi wana touti kolanda bamama bapesi bango makanisi mpona ntina na misala biso tokosala awa pamba te nzambe alobi topesa ye maboko tokopesa maboko lutendele boyebi yango eza mboka ya mabondeli makasi awa mabondeli kosala no liseki te
mabondele eza na mboka oyo oyo ekendaka vert vert mpo baréaction tokomona yango na miso bongo toke mosika te tata oyo azwa mokumba ya kokamba koto oyo na lutendele awa papa ingénieur papa Benoît ye mpe apesaki mwa malakoma ye na ntina na kotombola mosala ya mama Mwilu Marieke awanga nzitani toke mosika te tolanda nano malakoma papa Benoît bongo tokokoba kotalisa bino lolenge kani mayema aza koleka awa na mboka ya lutendele tolanda ye. Merci papa journaliste pour na mutuna otuninga tozali na ferme moderne Kimbangisa Lutendele. Toma ferme moko tozali kobokola basoso tozali kobokola ntaba ba meme na ba ngombe y compris ba mabata pa ezali na kati ya ferme Lutendele ya Kimbangisa. Si vraiment tobosani pe ko yipsona élevage ya kiniculture ya ba lapin to ba na ba lapin wa je crois nous surtout vraiment ça ensemble là tozali kobokola. Donc d'ici là, ceux qui pensent à bongisi to ça appelle au niveau ya ba pisciculture pour na ko ça appelle ko boko la pe mbisi ndenge comme il faut. Pe azali na mamoko pe ba consommer vraiment musunine vraiment na riche vraiment za protéines, ça vraiment très nécessaire vraiment alia maka comme ba nyama surtout vraiment ba liak. Donc bato ba se perdre na lapin bazali vraiment ça vraiment élevage mo kitoko bato mi ba préférer ko lia musunine vraiment ya lapin. Na vraiment zali mabongisi ya ye moko papa simoki maki nzambe molimo santé ndeke orienté biso to ko sala vraiment na posa na ye donc il kamusu to bato sala wato singa grande autorisation pa na ye je crois que nous nzamba bongisi moko bongisi nyoso te ko sala mais za pe bangombe donc ba projet vraiment za belé peut-être ko sala ka ya faire maintenant là qui mangisa wa donc surtout kaka e pa na tata simoki maki nzambe molimo santé sikoyo basoso to moi kuna basoso ya mike to ko pusa na tala expliquer tout ça na basoso merci to ko na la sabi ndenge c'est ici là zo ah, j'ai assez quoi. Ici la zone de boîte. On utilise la calamine pour le poste. On va faire 3 semaines. Non, oui 3 semaines. Si vous voulez la maman, bon. Si moi basoso sikoyo oh ils ont combien de mois basoso ezali baza na 10e semaine plus ou moins 2 mois et demi donc yango wana zongo ba 2 mois et demi na kati ya ferme Kimangisa depuis baya ba utanga sikoyo bazoboka maki ba kuna obewa bon oyo nanu babandi koboka maki te je crois dans 2 à 3 mois comme ça bakoboka da maki ça partir à 4 mois abanda koboka maki to bien ko préponte après un secteur comme ça on boka bien maki no ponte comme il faut oyo non bazana na bandi koboka na maki te bazana ndo observer dans 2 mois bakobanda koboka maki to zaka kana même quand même race je crois que nous à la longue la race il faut améliorer bango pour améliorer bango donc pour les motos la même race qu'à gauche ils apprennent les races bien ils apprennent so ba bon ba race apembe ezani race wana pembe zaka ba isabon mais o ba maki ba coq on est mingi bazali ba peut-être pour moi oh donc ça va couler hein couler wana ba coq papa tozali place wana olobaki baza bon oh siko koto oh et puis bon non ba soso baza déjà na période de ponte ça fait déjà 6 mois oh ba na ponte déjà amende ko boka maki et tokabola ki bango ba poulet na ba poulet les poulets azobota maki poulet na ba 2 mois na ba ni ko bota maki on dit vraiment na kati ko maki déjà siko tomoni différence kuna bilanga ezali quelque part sur to bon sur ba bilanga ezali elingi lobani ouais ah ouais ezali lo ba pépinière donc bazwaka ba pépinière kuna na ba technique là bango yeba kana moi je sais pas vraiment ça vraiment la biloko na soki ba question pour nous na vraiment germain germain
Paul. Ok. Ça va être déjà. Yaka. Guru. Mais yo moi non, inge kangi yang atas laki ngoti. Hein? Ah papa, wewe mama mete? Ah mete ni. Ah, coba. Awa. Kita dah Ustaz. Kalau memang nak mik, kena Ustaz mah. Papa, tolong nak. Ha? Tolong nak. Ustaz dia makan saya kingo. Jangan itu dia pun bawa. Ustaz dia mandi. Ha? Ustaz dia mandi cuma apa dia. Ustaz mandi tu. Mari. Jama. Oh. Mari, jalan. Yo. Terima. Coba. Mari. Terus mama. Eso. Apa susah? Ada. Kita boleh sini apa lagi boleh. Kita awak. Kimbangisa ville province ya Kinshasa bayaki balobi oyo bango balobi sika tolanda banoki mbangisi mpe bazwa kosala mosala awa koya na bango na ntina nini mpona nini mosala etambola mama yo moto olali pongi na ndako ndenge tokoloba olingi koya te malamu bazwa bato bafuta bato mbongo mpo basalela yo mosala nzoka nde mokumba wana ezali ya yo nzoka nde mosala wana ezali ya yo tolanda banoki mbangisi bayaki kopesa coup de pouce na lutendele toyoka bango ndenge nini bango balobi tokei tapa mama kine mayembe déposé pour mama tapinga kitapa mama mbote kombo na wana mama Nathalie kita kamera bon kombo nani mama Nathalie ozaki mbangisi te bakimbangisi te bondeni na moni oyo na kati ya terrain bakimbangisi biso toya kosala mosala awa boyosala mosala ya na konti ya kimbangisi obe mosala na yo moko tosali lokwa coup de main tosala awa bozosala coup de main na kati yaka ya nini ababengi bino boye kosala coup de main do bino nyonso bozali bozosala coup de main na sepeli na mosala papa Simon boye kosala coup de main mpona lifuti nini bokoso papa déjà mosala tobandaki mosala na ntongo yango tomoniki ngongo ekoki ya kozonga yango tolingi tozonga sikoyo ndenge eza wana na kati ya yo mpe so oye kosalaka coup de main ou bien oza kimbangisi bon naza kimbangisi te mais naye kosala coup de main ndenge babengisi biso mpe toya kosala rapport boyesala nde rapport oyo bazali presse mpona kosala jardin yango babengisi biso kete totia mwa maboko mpo ke mosala etambola donc na coup de main wana donc na suka nango il faut bozwa mwa quelque chose bapesapesa mpo boni bien namoni oza na kanda te naza na kanda te oza na kanda te nde mosala kaka nde esili bafatiki kaka mosala yango kaka otelemi sikoyo baolibere bino na ngonga nini kala te bazolibere biso kala te balibere naza na mposa natuna mitune tomoni yo na kati ya nini eya ndeni pesa biso na mwa masolo moke awa bon na kati ya jardin awa toza na kati ya poulailler tozosala jardin mpona boyesi nkamba kosunga kongo maloba ya papa ndenge alobaki sikoyo tomoni osali otravaille osi sikoyo uti ozwa biloko ya kolia
Oui, nous avons vraiment retiration. Bon, tout le monde m'a fait que bango so bazuli ete ko za tina ngaza agronome ngani munazo tamsa musala na agronome na bango nyonso na chef na melaki tite na zaki na posa ke musala sala manani bongo na lia yango moni ke musala sala mapona osala soki na keboye na zongi na keboye na tambola yango moni ke na lia o énergie zonga. Papa nani? Papa Mizu, agronome Mizu. Ndipo za kimbangisi? Na kimbangisi ngani siko munaza agronome ya kosimba no kimbangisi. Oba yeko sala kudeme na bango parce que yo mama olingino ko ya awate ovani naona ndako na yo mama mwilu afuta kabato mbongo po basala ye mosala solo ba mama botelema mama yoza na pongi la moka liloba ya tata mokonzi elle kakate nazo rappeler bino tango biso to bandi lutende lawa tem nini apesa ki biso apesa biso tem nini to chama bondeli makasi maladi eza koya na mboka maladi wana na mokili mobimba maladi wana ekosilisa bato soki bozalaki 10 na ndako bato mibale bakotikala to mutu moko tomoni yango te elekaki mikolo te mbala moko pa covid eye ekoravage maketu na afrika esali mpenza mosala nango te mpe na poto bomoni ndenge esilisi milimo na bato bamosusu ndako etikali bamosusu bana batikali baparent bakei bamosusu baparent batikali bana nyonso basili nyonso wana mpona ntina ete yo na nga tolamuka ntango liloba wana ebimaka toyeba reaction nini ekoyaka alors bandeko balandi mingi akobakisa eza te tokolanda mpe mama nationale apesaki mwa mbela na bamama mpona ntina ete mosala lutendele etambola papa pajo mananga pesa biso mama nationale ayebisa biso liloba oyo abongisi mpona bamama na ye ya ville province ya Kinshasa mpona nini te ya RDC mobimba parce que ye moto aza kotala yango ye nde moto aza kokonza RDC mobimba Écartement. Mama dirige ba yo muto za kuna. Mama au kangisi ndunda makasi. Longola penza. Awa longola. Mo yiba anga ya. Ah ça va. Bato apende pa ofili.
Mama tuza ya Brigitte tomonaki yo obandaki kosala bilanga tomoni yo kaka na kati ya bilanga okoki koyebisa biso tomoni bato moke mpona nini. Merci papa na ndenge opesinga maloba soki omoni bato moke boye papa mpona nini moto na moto aza na lolenge ya koyokelaka oyo nzambe aza koloba na banza mokolo ya misato babetaki sete na yango ke mokolo ya jeudi tomata ebele na lutendele mpona kosala misala mpona kobongisa bilanga po ete papa kalata azoya kovisite pula ye kotala bilanga kotala betan kotala biloko nyonso na kati na lutendele na kati ya pula ye kasi tolobi ete ndenge balobaka ete baseka zomi mitano ya mayele mitano ya bazoba biso ya mayele tozali komilengela na ntina kobongisa mafuta na biso na minda po ete ntango ya mobali ya libala koya kuta biso ozali ya kobongama yango toza na lutendele tobanda baya na confinement ntina lelo tolembi te toza koya kasi mitano ya bazoba bazozela mobali ya libala ntango ya koya nde bamibongisi orke bazosala nde buzoba banani banoki mbangisi mpona nini bango donc ndenge bazoloba ke moto na moto abongisa oyo ya ye bomoi na ye vi na ye papa mfuma longa alobi te mingi bazana na libanda ntango bango bazosala lobi ntango bakososola oyo biso tozosala koto na mwa moke moke bakoya na lombango me bango basema mingi baluwe bango koluwe oyebi ke baluwe bango baluwe bango bamama mosusu bazopesa biso maboko bazoluwe bango mpo bafuta bango lomeya po ete basala mosala kasi oke ekoki biso moko nde topesa maboko na mosala tata molimo santu po ete nzambe akoka kosepela na biso kasi tozokaba lipamboli epai mosusu biso mo tozokobosana ete lipamboli ezali ya biso tokomi kofuta moko epai bato mosusu baya kosala misala na biso orke biso mo nde bakolo likambo orke biso bakolo misala ebongi tomipesa na yango kasi tolembi na biso yango ezali mawa mingi totelema toya kosala mosala totika bapaya te basalelaka biso tofuta bango mbongo mama nationale mama Tilulu Tampa na malako oyo osili kopesa bana na yo ya ville province ya Kinshasa kasi tokoke mosika te émission na biso na banza esukise awa merci na balandi na biso nyonso merci na makanisi kitoko merci na nsima ya kamera ezali page mananga ye nde complice na ngai ntango nyonso boyebi yango na bolamu ete mpo bozwa bilili na kati ya bandako oyo etali misala ya association des femmes kimbanguiste eza page mananga nde moto akopesaka bino yango bongo epai wape lambe makaba tia yango mwa muscade mwa clou de girofle mwa nini Sana
Congo TV.